Ici, vous allez bien. Ici, vous allez bien. Salut, salut, ici, vous allez bien. Mettez le j'aime, partagez massivement. Mettez-moi du j'aime ici, partagez massivement. Mettez de j'aime, partagez massivement. Dédicace à tous les warriors. Mettez-moi des j'aime, partagez massivement. Mettez-moi des j'aime ici. Si j'appelais la native, mettez des j'aime et puis partagez massivement. Sans, c'est assez. C'est assez. Mettez de j'aime, partagez massivement. Appelez-moi tous les warriors ici. Les warriors, les warriors. Quel signe? Qu'est-ce qui ne va pas? Quel signe? Les warriors, on a dit que bonaka bataba surprise, waka trop sur Nabino, oui. Tomi que tu trop sur Nabiso. Mais, tous les warriors, achetez vos billets. C'est-à-dire que Lyon a Bordeaux, tout le monde tokos. Pour Bisso déjà, Tiaka n'existe pas chez nous. Tiakawana n'existe pas chez nous. Alors, tous les warriors partout là où vous êtes, achetez vos billets. Ce qui n'ont eu somba qui était aux zéla, tout comme à pembeni pour somba, oko sutuka. Oko sutuka. Oko sutuka, oye boye ba billet si là. Moko ta ezate orate papu. Oh, yoko orate papu me ide oko kango wapi. Ya face to face fara na papu yo kango wapi. Donc le warrior nebi ke to arabi pale ermo boy oh tozi toyebi biso plaît. Non, je deux numéros. Numéro dans WhatsApp ya on appelle ça n'importe qui. Tu vois un numéro privé. La fait la kaka numéro ya quoi? Ya kin n'a pas tout. Mais ya WhatsApp à poto c'est tellement privé donc je donne pas. Donc tout le warrior somba billet na yo. Tout le warrior. Dans la posa soldat wana achetez vos billets. Oh, ataba la trop sur na papu ango. Ataba trop sur na papu na biso. Somba billet yo que sa voisin Sony. Somba billet. OK? Donc tout ça soldat wana de to mesana. Somba billet na yo déjà bien avant parce que oya kotika la le chèque o komi boeba billet sili. Po biso papu bien qu'ils a raté, biso to tondi sa ka full donc tout le warrior opération Silisat. Tout ça soldat boni bi pale boy pone bi que tout ça la ka ba plein boni bi pale boy ata ba bi tozela à Stade de France en 2025 pone to be biso tozela 2025 Stade de France oui mais achetez vos billets totondi sa Lyon wana totondi sa Lyon totondi sa arène wana Lyon le 6 mutako ufa eko yinda mabe toza su wana na Bordeaux donc achetez vos billets tout là et puis deuxièmement bana nyonso ya Brazzaville déjà le 26 papa zana bino bana tout ya Brazzaville le 26 fallait azakuna le 27 na Point Noir papa obeta kuna entreprise moya munene ya patron ba moni ke fali fa sepelisa bango donc eza concert privé ba moni ke fali pour la balar na bango il faut fali pour pas comme ta sepelisa bango donc le 27 na Point Noir à concert et puis le 30 na Brazzaville na Rabison Hotel fali pour obeta concert VIP table 2 millions de francs CFA. Si t'es pas warrior, aux anani. Donc, tout ya Brazzaville, le 30 concert VIP wana. Donc, somba table, na table, ça 2 millions de francs CFA. Et chez nous, tembe fukama, tembe existera, non, exister, et puis jamais peut exister. Donc, tout ça, on va bien à Bichot, VIP le 30 na Brazzaville, concert VIP table 2 millions.
Après, bwana mama fier, boka lolenda, warrior, boka lolenda. Non biboui. Biso tunde toza boy, warrior, sombaka CD. Bato basomba ba CD wana, baleki on eloti. Basala ngoka na amour ya Fally Ipupa. Yaloka ba biso ne toyaka obimisa face boy. Tosala ka boulot boy, tosala ngo na amour ya Fally Ipupa. Pour la minute autant sous papu au préparer chant, papu en studio, tu vois que papu en studio. La minute au fallait na mambo belé na mutu. La minute même sous bureau et traiter mambo belé. Mais ngasko na yo ça faire face na minute sous na l'accepter face. Donc ils ont volonté. Ils ont volonté. Parce que naza warrior, na ka relaxa face na nga, na lobi mambo Fally Ipupa. Suko toi warrior, somba CD. Bato ba somba CD, ba lekio ne lo côté. Somba CD. Bokende na ba streaming, bokende ka stream papu. Na ba plateforme nyonso papu za ka vendi. Somba. Somba. La kisa bango ke biso to koma musika to za wol Nathalie Koko Virginie mama mukolo Virginie azolo ba keti lelo ba ko sa sold out te biso to tambola na lolendo biso to na moment no ya fier Virginie sala musala na ondengo so sala wana bande de Jaël Show c'est à dire que bino bo envianga yo bo mundi boko tika na cop na ndeti Virginie classe nyonso tanga 0 ozongo no ka na cop a Jaël Show za kimia oyano poto atane Ethiopia Airline oyara. Donc, si on a comparaison, non, Virginie. Et puis, ce qui m'étonne, comment entourage tout y a fait, babeta kama sola Fally Ipupa, ndeti Virginie. Bon, on attend yon beta barena na bino. Bon, on attend yon beta masola Hervé. Bon, on attend yon beta masola biso. Bon, masola Hervé na na beta la biso. Bon, on neti bosende na vena kiti na biso ke Fally Ipupa a na studio au préparé loko. Na biso ke na mois d'août tu as double stade de martyr na 2025 tu as stade de France tu as double arène na biso au moins biso ben fort ba fo ese belé non na attend beta maso na bino mukaka em supo yo chrétien qui mais en réalité na beta biso na bino ndeni po biso côté na biso calendrier et si la raté mais bino manque à calendrier de commissaire bino ko ancien succès va Virginie yo kanisa soko yo ko finga Fally nde longoli ba fana Fally ko linga Fally jamais ba calcul tout ça la wana ça c'est abomi bino na journée moko ça c'est abomi bino ba calcul no ça la wana ça la ngo préféré bon ça so 14 ans boya ka pototé depuis abanda carrière abeta no 3 fois na pototé na ba musicien 3 fois té na poto ba musicien bana ba passeport mais ba kindaka ba bandundu ba pays Afrique moi muke ba ke États-Unis po ba kota pena bo Schengen ya kama no moi passe pour na bango mais bo beta maso na bino. Pourquoi yo Virginie ou a ça calcul na mamba Fally et ça la faire passe tout sonité mais faire fa longola bino bo ça le low côté bo ça la promotion Fally ya Fally comment faire aza musicien mais entourage net tout et le baka makamba Fally ye moko faire azo mona te que vous êtes de warrior masqué ye moko faire azo mona ngote que vous êtes de warrior masqué obiso tala calendrier banda bo banda likamba concert bo bimisa so image à concert yo kasi Fally aza loko bino image à stade de martyr bo bimisa bolela ngo combien artiste na mina teke lo pango na matete po ya ba me ba mission na poto ana producteur ti à force de pousser à commander mon Fally bo bomisé dans la quête ka lo pango na matete po me maka batu na poto ayo beta asa petit Fally de Bovon ce qui fallait beta ki ba arena te Paris la défense te de peut faire ayo beta te. Sa génération Fally Ipupa biso to ya na stade de martyr yango faire alanda po biso to yebeke faire fa beta na babenga ngoni na palais du peuple pub le mino zaka palais du peuple place bo wela na waze quoi du coup maman bocha stade de martyr par la peur que fallait ko sala livre te biso to za na to raté mais beaucoup ça no Diego ka ngo ya biso Virginie toi te warrior nga trabe mission na okumisa Fally makasi eloko nini oyo faire ya sala o Fally alanda ezate Fally asali droit chemin faire azana kata quartier la terre Fally asali droit chemin faire azana kata quartier la terre à quel le marquis est simbité avec aux sous cours et pas ba Fally yo mona ki Fally ke zo cours et pas na bango Poyemba na vine mobimba asalaka rumba moko insecticide
po ayembaki yango na classe ya bafali ntango akuti fali azosala bapharmacie fali azobeta barumba aye koyekola sikoyo rumba ya fali na kati ya quartier la te mokolo ni fali akende koyekola rumba epa na bango obiyemi bomona teke fere se aza idole ya fali fere na kati ya avion fali azotala déjà droit chemin na laptop fere azotala ke mwana mai somo akenda le marquis asukaka wapi asali orchestre na nsima ya fali po abandaki akoka te c'est peureux bino nde bozopousse asala makambo oyo akokosala te mpo nde bokendaka trop loin gigola aza te après stade de martyr gigola aza te siko après stade de martyr nde gigola aza na ye te bino bolala kaka susu te to bino kota olala bino mpe ya domaine na bino eza dodo Virginie sale fort waka koloba makambo ndenge nalobaka fali abeta stade de martyr fali abeti masamba deba fali ozwa badisque d'or certifié sene na snap fali azokende bagrammy award fali azonyata batapi rouge oyo fere atinga na kotika makambo fere onyataka tapi rouge te na invitation na ye fere aloba na biso ke akosala featuring te soki lelo akomosala featuring ayemba ata na français nde bafabrigas bakomolanda fabrigas aoya pene matanga ya moto akufi aza danser alobaka ne français te mais asali discours na français po anini kolanda fali c'est-à-dire que bino tu bokomo oyekola ke fona alobaka français il faut nakota na milieu moko boye mais boye yango après fali boza kotraite mesema welisa boza kotraite awelela bafoto na baétranger lelo bino tu bokotala molongo awela bafoto na baétranger tozuka Côte d'Ivoire fali abetaki fere abeti Côte d'Ivoire asali mpiaka mais Virginie okoko défendre yango ta siko bolakisa biso eloko nini bino bolekaka biso po biso toya liboso Virginie sala mosala na yo kumisa na ofere nde nga nayaka boye na tutu bordure parce que toya banumero 1 po so tozalaki mpe banumero 1 te na oya kotuta bordure te mettez-moi de j'aime ici soki ezalaki te ke fali aza numero 1 nakoya na ngai te nga nayokaka soni te mais Virginie tozala na ope bato comment yo ya oyebi ke Virginie akotolongola zemi ya 2 mois ya garçon mwaka na poto komine b po azalaka bureau ya fere akeki na lali ye atie zemi Virginie abengeke nde nabona na zemi te tokane mambo zemi te amokolo longola omende olongoli zemi naki mokolo bakomolongola so bazemi po anini okomi sankara yo Virginie ntango osala émission biso tozosala na YouTube bino bozofinga biso bana na ba YouTube impoli lelo Virginie libala te na age na yo sako yaya libala te fiancé te ti lelo bana mike baolalo ana mwasi na poto omwenda sundolo na zemi okelongola zemi mbangu na age no baomolala o pa biro ya fere epoka oya poto yo mokolo boye poto na nsima musicien Virginie obandaki journaliste tongo makolo mikau ba Marlène baye poto masoko na se Laura Tandasa ya poto siko yo po ya poto fo fera melo fi ya mpoka oyo yo fi ya mpoka tande mo leki po bino bwa mikolo Virginie mokolo Laura Tandasa mokolo nani Marlène mokolo bozwi mabala te bosalisi fi na buzoba ba journaliste balali bino ponga ne la vandi ba journaliste moko ta YouTube otunga musapa lalanga obala no ndeni okobanda ndenge nini ke nalalaki na journaliste ya YouTube oza nani yo bosano musala moko yo bana okitanga kalison ndeni tiko bino ba Virginie Laura Tandasa kutu bula balala na ba vie tout ya ba journaliste sa côté ba musicien ti lelo hypocrite akosana kaka kolela jazz azomene video kuna Marlène alinga asa assembla asala kwa azongeli Laura Tandasa yo Marlène bino topesa so matière ya Laura Tandasa yo Marlène Kasanda yo mtopesa so matière ya Laura Tandasa yo mtobenga olela opesa so ba matière ya Laura Tandasa lelo osa assembla poster Laura Tandasa boni bosa na basambla bobima ba mibal moko en passé so nyonso ba bijou ya solo na poto fo so na pas grande sœur na Anisette Manoka ateka bijou ya solo 100% bijou ateka bijou ba sangsa te so poza mbongo te o pese ndambu so mbongo no esili apesi yo bijou so za mbongo te o pese ndambu donc ateka ka bijou asomba bijou na Dubai bijou na eza 100% donc so somi bijou na libéa na libéa jour aux antia ko teke yango
Donc, maman bijou, en fait. Vous comprenez? Virginie, oh mukolo, Laura tendance mukolo. Tabako bake, ba les show baza mikolo, batika vito, tika vineni biso mto bendi kutu bayaya côté na biso. C'est tala cop na biso meto bendi bayaya na bakoma la cop na biso, bakoma osaba video na ba TikTok. Taba misapi na bango mabe. Ki mukolo c'est bon na misapi. Comment bato mobosala pas faire bobeta ka masola fali? Na bosali soda te boba numéro 1 eloko lokwa Gauthier c'est mutu muke kwa mokoko la manga. Gauthier sey eloko salite mutu muke kwa mokoko la manga. Mutu so batike mutakala a comme lokwa pigeon balongoli ba poil. Gauthier sey vilain garçon. Mutu mokokoli. Mutaka lokwa nzeta mbile gumbami, sale garçon. Muta pasi. Mais batia wana piège. Batia piège pour na fali. Parce qu'il fallait aka aigle sautango. Si vous avez Gauthier se ya bimaka wana ezaka piège ya batebele bachaye wana po balukela fali makambo ya mo to kipaka ete bolole alokola era munoko lokola basa mai era yo mwana mwasi yo era papa mama pafma era mongole beta masolo na bilutala ndenge otelenga la tioke suka pa feri era oya adora fali olobaki na génération lelo mutaleki fali azate biloko kasa fali akayuma fali pa pusa yo olobelaka ye. Il faut pas checker kitoko wa muta ba maîtrise bakanda e belé bayaka bakenda po baza bata ba paix de fort fait la famille nyonso batata koza premier koza me bota ke ya o supporter yo era to zilo ni munoko mai munoko lokwa matembela mai munoko lokwa poisson bouillon munoko masebe basoyi yo era yo kokai na Mike Lokamba mettez-moi de j'aime yo era na vini ni yo se comparer na Mike Lokamba Mike Lokamba lekio na tout ayaka poto zongaka ana parler ya bien ana business na mususu à part ko sala na YouTube na bino mona bata YouTube ba bolole Vincent Toulouse ana kenkeleri Vincent Toulouse a comme na 7 parcelles na bana noko loba no ba secret bata YouTube vie na Vincent limbisa ngafona loba Vincent Toulouse ana 7 ngai na kini Vincent Kabela nga ba $100 na kini kana mala la tête be Vincent Kabela nga ba $100 na kini chose ça va à parquer carnet ma yo era yo Kabela mutu ba $100 na kini yo mono pieto fia matalana era fia matalana mutakala tirette mi balo a petaka lokwa so ni mi balo mo ba ova na mwasi te pendant 1 heure du temps mi balo mo ba koka eloko te yo era penza yo ko satisfaire mwasi na mbeto na nini na choko to na ko embrasser déjà ko embrasser wa munoko mai lokwa aloe vera munoko coco pipi dorma oko satisfaire ndeti nga jail bona ko lana era te tu es trop sale choko ou tu na famille pauvre mais tu te fais voir era au moins les tout baloba na télé tu sens que oui tu na famille bien ça mal à la tête ta famille bien yo sukoza mal à la tête ya famille bien te oza pauvre garçon okoli na pauvreté yango moni mwasi ya benda awa ti osala mwana bato mabe okeli na fi wana ya Canada ti oboti kizengi oboti mongole jeune garçon aboti mongole na internet mobimba ka yo jeune garçon asa instable na YouTube mobimba yo jeune garçon aso na kana ba fi na internet mobimba c'est toi comment olinga to chao na rana biso ki oza mwasi Poni no ligne tata ozindiso ningo za na rana biso basi toi tu sais comment satisfaire une femme toi tu sais comment draguer une femme yo ko draguer yo ebi kata ko draguer comment ko draguer une femme boleka yo ko ka yo ebi ko kitisa mwasi température yo yebi ko lingisa mwasi yo ko lingisa mwasi lingo yo era sale garçon parce que ba warrior bora bazoba era e bembe na yo moko bolole ta munoko mabezo les onga sima wakata na place ki bote na mona bato na mbite baso balala no bakaba aveugle ou comment parce que c'est un problème de choix ndeti nga jende na fandi bu era na mama bana mibale talibu kitoko libumu kitoko likono suna na poto era yo yebinga te oh bébé je suis bébé era munoko mai lokwa lui vera munoko koko munoko masebe zolo mabe
Erazama Bemo, n'a pas pourquoi on peut commenter que tu es beau la place nini, je sais pas. Ma colonie qui est Aswa na bana basi moi si le roi biso era tara bande hygiénique ndeti biso parce que makile za la ba période de bimari na sima Aswa na hémorroïde bien te era ça satisfaire fille nini parce que era ça seul garçon au moins ça y a fini la télé que a tcho mi sapimi balé au cas sentiment peigné télé mi era o comment on a niveau na ndeni moi ça que tcho mi sapina sima era bo comment on a ba niveau na ndeni o de que yo bi era era beaucoup mon nom na ba niveau na ndeni moi sino yo fingo na TV ke acho misapi o ke lengi donc yo so ye pour satisfaire ye o ambassa ke kututé et puis tu fais même pas 2 minutes moi ça yo comprendre pour biso lelo muta kosote ba fio to ba yidika to ba ke jona nga o ça va pas jona nga o akobeta nga mosinzo na mobali nga mosusu to mo wela mobali mosusu na ye tu ko yo era moi si na yo à l'écran internet tu as dit que au bande ko yo satisfaire même pas 3 minutes au kwei so matika au kwei et puis au lali au rofler moi c'est ce que je comprends bat balobaka da chao mi sapini balé là c'était une pénine et télémasco normal les qui joue à check yo 2 mi sapina niche papa si moi ça chao mi sapio télé ba bébé je te rends la chance de l'inami balia. Déjà, un mobali, quand tu le regardes comme ça, tu comprends que c'est un mobali. Voilà. Et on va embrasser la cousu. Pour moi, mobali, on te fait embrasser. Il faut pas ça, on a cousu. On te fait l'amour, on a cousu. Pour moi, on mobali, on te fait salon. Parce que moi, on embrasse. Attends la public, parce qu'il y a moi. Là, mais c'est mobali là. Attends 30 minutes, tu vas sentir que ça lame. Ça lame. Et là. Wakane loko lo ba warrior te taba te bloso le loko moko te na okote la chimel mengi na neni talaka mwa mobali moko akota mama baba si neti chimel mengi na ba guerre tika so baba si to kote là parce que chimel c'est ma petite na âge aleki to solo la ka tika biso basi to kote le yo ko kote le yo so mobali kene na raja ba mi bal era to ça les photos bimiso mais olinka ko tinga maranja baba si oh tela mwasi yo era zolo mabe ke ba salo chirurgie ba posa zolo e poussa na o ba posa zolo no ya ka musika ba biloko ya musika sko umkuwa o ya yango mo repie lala doka penye lembi za ba poussa ba kato ba so matoi ba cha aye poussa ba posa zolo te fou toi bano banda musala yo sanga marketing nini oyo sala e pata ba na ba page era tu parles trop pour rien dire. Toi, tu te prenais pour qui? Que tu étais supérieur, il y a banane. Au moins, là, c'est ça, ouais. Moi, mon balan, mon fini quoi chargeur, tes chargeurs inachevés. Alors là, on a salon, ya bata, boaki senge na kiti kuna, aboaki pantalon côté kuna. T'as na bimisa vino na miso ba. T'as na bimisa nda kuna salité. Ntakota ne ba mabala par-ci par-là. Comment moi na mobali ba botu mobalo, comment côté ba mabala pa ba basi. Et ça la bino sonité. On a nanda kwa Jeannette, le bine nanda ka ya Hervé le ceux qui nani le bine nanda boka sonité des garçons. Era yo atana ndoto nga ko mi manote wa salité mo ona ba choko salité oza makolomike obina kana na ba robe déjà mobali na nga mo ba ozobina kana ba robe au pandi makolo sous-vêtements noirs et zomonana beaucoup on a mi bala bongo ndeni atoboli dezolo atoboli mama tela ditaba on a sévère identité que moi si na nga to ba mbanda to ba copine oh là là mais mi bimisa era na monde lelo ba gueux ba mi bomba sauter pour comment la ba gender bien comme mi bali il faut mi bimisa oser l'autre côté. Depuis ça, émission d'une oyo sala ba posta on a ba page et ça l'impact que tu es intelligent. Ok, dans la politique simba te parce que tu es blablabla. Moi ba ko tu na politique et tu parles trop pour rien dire. Tu parles trop et la politique au rata. Aujourd'hui c'est quoi yon est le plus intelligent. Tu faisais des analyses ici. Au moment quand c'est yon est le plus intelligent oui politique au le kabatutu. En réalité toi ba pousse au paiement, tu connais rien de politique au quoi tu repousse à ta kunate parce qu'on a bongo moano. Ba rejeta yo. Talaka muta mona na mama présidente mais azo occasion ozo mbongo ebelete. Projet na soya nango ba boya.
baboya projet tout oya nango baboya oke na konta batanzambe bata ba pasteur ya nani pasteur nanga Moïse Mbi dadi yo mona dadi camarade no dadi abenga yo akabela yo po bando kokotele po toi tu es le koso après quelque temps au finga et pour un mic invivable kene majabu total outi bazo te ni na majabu batikala o sélectionner te parce que oyebi ko sala analyse te o sala analyse wapi o sala émission nini epata bato lakisanga 2 émissions ya yo o bakabolongo na ba page bakabola yango na ba TikTok tu as épaté les gens non o sala une émission epata bato ta on sent une émission te ke tiki bato ke ah garçon ça le plus intelligent bato bon mon intelligent et ça bato ya et monsieur petit Fally de Bova parce qu'il est moins intelligent il y a un complexe na bato balobaka français il est moins intelligent neti yo okepate bato na nini na français nini français tout loba osalela ngo wapi okota demande wapi osala wapi demande nini okotisa na compagnie mo bazwa que tu travailles oluka ndo zala warrior to boya okumisa Fally bana na alpha ti na omega to boya tongo moi que to bona biso po tebe que no double des fois nde comment passe no kando bino so boye to boyi bino o monde miga to zonse na droit chemin migi na mona ke mkola na a saleté TV ko sa biso o futa la studio muki mena TV bo futa na ndaka 700 euros ah ba migi ba lo kuta mo a futa la tamu studio muki na futa na ndaka 700 ndaka no futa ngo 700 walo kuta ndeti migi double discours osunga finga yo ya mbaka ba tinde to ya maki garçon na finite question ka Fally donc migi pour toi pose la journaliste question à la il faut dans tout dans question à Fally toi tu es vrai fan de Fally Warrior parce qu'il y a de choses comme ce mot Warrior qui te mais yo ça so ta l'émission Fally aura attentif en fait aux comme moi na la classe ti o quelque chose ne va ba question so yandi na kicha pai wano ya mbela bato donc migi asala marketing ya Fally na plan B taka tokangene loko mkendindo migi Mikola linga zone de la biso ndo sela biso on a kia Adidas Arena ceux qui a filmé d'occuper été moi ka ba beti 12 kuna alinga sela so moi marketing on a ça terrain net nena za boy na arena ya Lyon Fally pour pas robeta niveau to beti ka kipa nde to bengani mike monika gel ko bomanga mike maman mike kiki toko sko esopio parce que moto yo finga chaque jour à l'écota faire ba benganyo refuge na bino ici on t'a chassé mon frère je t'ai chassé na benganyo nanko ok na benganyo nanko kende pas ici tande botelenga na libanda lola posa Fally me boko tandeni botelenga na libanda lola ba Marlène Kasanda posa Fally oyande nini walo kwa libaya mwasi mo kwa likaya bo batie likola ya ndako ekauka mwasi ana place elengité Marlène ana place elengité o muto ko ba place sensible ezati nyongo kendo luka vena biso Jean-Flix ba sala bala ba shi pa bala ni mama lo botuli mabe nazi eloko ndeti kindingu ok natali felo ok ne makala to kena ngwa bino ba grand prêtre ba mo kanga mino sundeni ba mo kanga mino neni bo samba bino bo samba donc bino petit Fally de Bova comme plus no ba assurance ko ba goutier siye yo le plus petit au final batu na ba konzamboka batala bino bondo sepi la biso ko to di banda to tablo ndenda ko yisika parce que tout de faire et on sala lelo ça m'a Fally salaki tango ka bola ba t-shirt ça m'a Fally salaki biso to te ba polo na biso ba on peut passer ba polo faire la ndara Fally à la loupe Fally même ba journaliste faire et faire même ba journaliste donc comment faire la ndara tout de Fally donc ne peut Fally assommer ba danseuse ba voiture faire il faut sommer ba danseuse no ba voiture so ko sombité c'est que place na on a l'arti donc yo la Fally na nyonso en tout cas sommer pe ba danseuse ba voiture
Même non seulement ba danseuse, même orchestre, même na ba petit na yo, pour ton dire que tu as l'argent. Pour yo la fali na nyonso. Lokolo même ba na journaliste. Même pe na ba petit non de fala même ba petit na nyonso même bango na poto. Soko même bon na poto te. C'est cause na mbongo te. Pour le pango no te ki na matete mbongo eza mukeza insuffisant. Soko même ba journaliste pour moi on appelle wa danger 80 visa. Je le bon ba 5 ans, 4 ans. Même pe na ba petit na yo nde fala même ba petit na yo pe luka ba petit lingwala. Ce qui wa pe kolela même bango nde fala même ba nan o ba petit nyo so azala kia. Problème bolingo la fali de tout. Et puis pour moi bolingo comme pendant quand tu as le bordure rebelle. Ce qui bosali mutu loko ya Charlie Pakalingomba neti ya Charlie yo so mutu loba la bisote ya Charlie muta finga fali loko la yo na via zata et a finga héritier na vie loko ya zata et a me ba garçon plaisir pour garçon plaisir pas umeli garçon plaisir na kutu bisenga na mona na ville azo senga nga bisenga à chaque fois on nga na kin na ville d'émission il faut la nga pas senga la garçon plaisir wana bon ken mutaza mutamutunga wana ken la kima de la zele ce qui fait écoute à kima bik liton à kima la kima tena zela ken pona ken on sait la ngani na poto Charlie Pakalingomba mutafinga héritier koleka wa zate biso to toyeba kenda ko héritier zaka deux chambres yo muto yebisa biso yo muto sale monsieur yebisa biso yo muto yebisa biso ke asoma bakiti après concert Angola azana bakiti te yo muto finga héritier koleka so continuer ko mombo fali donc dans ça ba image au finga wata pe pese ko kanda ça la promotion album na bino bimi chemin de la gloire comment vous avez yo comme tu as la makambo ce qui Alexis wecha ataka kabilo parce que yo yaka mutali boso ko ba bêtise yo yaka la télé olobaka pena ouvertement que biso photo ça la guerre na fali pour ça to sali guerre na fali et ko baxela biso makambo on to ça guerre na féri donc yo comme ko choisir ba adversaire o ya héritier entre ta biso to calculer même pas que to ça ba adversaire à wata. Quand tu viens là, tant Alexis on manqué de respect, il y a Alexis qui te na likolo. Parce que distraction bo libo ko tawana, bo ça la promotion chemin de la gloire te. Pour Alexis tant on zong c'est me réponse c'est comme guerre, moi batu batala sur chemin de la gloire ezate. Batu bota sur chemin de la gloire te et comme kaka Alexis azongi si j'ai la zongi saki. Après au bomi album na bino. Donc aux ando qui peut mener héritier fa longolo na moment o ba facile ba ya ba ça la promotion yo zo ya ko finga bat olo ça la promotion chemin de la gloire tu viens calculer les gens tu crois que calculer des gens là fallait déjà na studio fallait de place à Zalino héritier comité fallait ko musika tant ozo luko choisir adversaire pour fallait ta la bino fallait ta la bino continuer parce que ba petit a fallait ne ba baluke l'héritier alors yo ngo ki héritier na niveau Alexis Wechi moni place yo so pakawata pour yo mtali boso ya la buzoba biloba loba moni place ozo ngo kitisa wata la place na niveau Alexis Wechi na niveau net ya Jael Show ya Charlie Kola oza motema mabe olinga héritier te oyaka na distraction soki héritier timbi te pour mutali boso a panza orchestre ya Charlie chokota na lopango héritier cho mona ba ambulance o mona ba na clé o ka soni te pour yo mto panza orchestre wana okena ba musicien place bokenda isimba te me bo finga wata bino tu wata lobaka elomo ke bo seka muke bo lelebele orchestre panzana batu to kena na bango bazonga okepa miel okomo kumisa miel esimbi te ozongi na makolo héritier mais c'est les musala tu fais rien du tout osala ke loko te oya ko bomande héritier de plus en plus ko bomele carrière botika sala chemin de la gloire na sa promotion azana tante ya ba polémique héros tant biso to ya distraction album on no te yo kana na koko fe bimisika ale yo so yo bomango bien pour sa promotion tala page à Francis Dibaya sala no promotion ata 20 personnes en ligne sala promotion na bino et tali biso te naji eloko ya pepe ngani na bo ki nga banda ba tout
sorry. Eddie Diora ayaka ofinga chaque jour na ba page nanga. Mettez des j'aime s'il vous plaît, maximum wa j'aime. Mettez des j'aime et puis partagez ma sujet. Non, tu maximum wa j'aime parce qu'il va signaler. Nani Eddie Diora, batinda ke pa Kofi, quoi Kofi nga finga nga Kofi kanga Eddie Diora. Parce que yo o choisir carrière na foyer yo poni carrière. Carrière eza fille wana chanteuse. Nga non nako kima yo te. Si yesoko ya nako kimo te po to yebani. Virambo to yebani nako kimo te. Na yebi place au soukaka, na yebi place au témoin soukaka, na yebi place au débordaka. Yo owanga naka lecture no mama mbosanga mutuna makona beta masolo c'est important. Ngano beta masolo Kofi beta masolo Ken. Yo mona lelo bat balanda sou Ken. Yo mona bena lelo mutalandi mutaya répondre Ken to mutaya répondre maniki. Yo ebite ke ngaza l'unité de mesure, mutu tout il faut ya toucher nga. Yo ozong sana niveau à chroniqueuse ndeni. Yo mona teke nga toucha mutu te me bango ba ya ka fo ba beta liso na. Ngana la musara batuti. Ngana la musara batu. Nga fo beta liso na nga. So mikolo na olali avo pour la muka fo o toucher j'ai. So mona na va na kisi na répondre maman na kokwa za na Kongo mbebo puso. E ba non ndeni nga après ba pété. La larme de papou, Jaël chaud. Après na va na kisi répondre maman mo na Kongo zo souffrir pour atteindre kombo nga. Bango tout wana mona nga tanga kombo. Nga so na vandi boy chroniqueuse tout. Vous êtes l'autre côté devant nga. Non tango te. Mais au mona ka mutu mo vandi boy grayuma. Deti Jaël. Nga olinga mbala koka. Olinga tintin. So mona nga na vandi na kit ce téléphone obeta via chroniqueuse moi lingeti mobali et simbite. Opesinga combien? Opesinga nini? Mais bango skoso bazui bes baluka ko toucher nga po balamuka. Parce qu'on a grand esprit nanga. Na ki ya kopa bala mai faut ba toucher nga po balamuka. Bana beuzti faut ba toucher nga ndeti Ken anga lamuka ni po na jela po na he. Kene na he bien pituti. Nana bosen Ken a toucher fali ya et puis kia bezelali. Sko alala lamki faut Jaël. Putain les ati nga beta basolo za normal. Siko na tout na chanteuse yo. Comment on sait la mwana nzembo? Et puis papa mo ya bolole, on sait la mwana ne moko nzembo. Tongo lo bake mama mutaye ba mukolo zemi parce que oza ki zengi do so ba kosela zemi. Na mwana yo yemba, yo kumisa c'est que ça grayu ma ba joto mokili. Oyo mobile mo papa ki koselo zemi la vie, yo mukolo boy. Obi ke yo bando ko c'est que ça le plus intelligent, ça les plus oba ba mission sur Congo. Oza zoba mono na mona te papa mo ya bolole ki zengi zoba. Mama yeba mkolo mona. Comment moi ça koko solo zemi pendant des années? Moi no yo yemba banda na libumwa mama. Obanda ko yembe ti lelo. Après na suke komi ke olinga ba camarade na ye. Ana raison sidika. On se peut ses valeurs te il faut yo yepe aya ko se déchiner. Na vie tata mwasi omoni ba boyo yarifa ba boye pa mobali ne tout se paye ici bas. Yarifa silisi mama lia na ofinga. Yarifa silisi nani Didi na ofinga. Yarifi na kota ma frère na ye. Ayoka mate, mettez-moi de j'aime et puis partagez ma suite. Mettez-moi d'abord de j'aime là. Mettez de j'aime. Mettez-moi de j'aime. Ye Kofi alingani po nanga. Pourquoi tindaka nani bolole wana ya nani ya Eddie Diora ya ofinga nga. Siko yari fini ba boyo. Ebi omoni pasi nde salaka omoni nde bande kwa basi balinga bande kwa mibali ti. Omoni siko nde ba boyo. Même pas une année. Mobali no aki zengi ti. Azo mona nyoso sala pona na belle sœur na o. Aumona ke olinga ndeko moi ça ndeko noté pourquoi okota ma foyer batu ce que yo bando c'est pas na deuxième bureau est-ce que ba boyo ba ke za deuxième bureau ce que yo peut c'est pas na deuxième bureau ba zulio c'est pas ce qu'on a vu on a ke ba boya ifini obi ke yo za ba dossier to no fingo chaque jour ya ifini ba boyo pa mobile no zulio moi si musu ya mwana mukie omoni ke tout c'est pas ici bas
mobala boyo kitoko aboyi yo penza parce que moni que o famille démoniaque singa famille qui ndoki boy comment ya lobaka makamba frère na ye comment ya kaka ko makamba frère na ye comment ya kotaka makamba frère na ye comment ya zaka opposant c'est que abimaka na frère na ye mobala boule belle famille ne boule que bona ba recabit bona ba intimité de ba famille na bino mobala boyi yo. Viens nous expliquer comment mobala boyo po ya ko beta masolo kitoko filtre. Yo mozolo munene nze petite sœur ya nani ya musicien akufa omone ba boyo okomi molongo mona mama lia parce que mama lia alekio na kitoko alekio na nyonso oyo yo lobana Kofi te calcul bangala kanga photo na fali na 1 minute ko faire zwango aziango aketi ndilongo boss mo boto sola bien na 1 minute photo uti pa boss wane zongelinga ati aussi photo la happy abie mutu no mtatinde ninga ko fata la page na nga lundi ti dimanche nyonso na loba ayo kaka donc nebo ko faire calcul à côté atala nga chaque jour taka na nga photo na fali mais ko faire yango siko yo ya rifinde ba boyo be to selo be épisode de émission papa moi zo baseli moi nzembo bato omone comment nabi ba davina ba bimana ba prince bakaliti lelo faire asela nzembo ta bosi bomona fali aseli ba nzembo para ko silika na ko matina niveau nzembo te bolole méthode j'aime mettez-moi maximum j'aime papa moi bolole ya kizengi mais yo moi chio autant témoignage ya maman Shagi Sharoufa autant témoignage na maman Shagi Sharoufa papa ye maza mama ya mobala mama Amazon après yo zwa Shagi Sharoufa siko lelo papa ye bakufa mama Amazon ana bana na ye mais maman Shagi ata comment ça ba témoignage ana mwana te kwani monkile mema ki na sentiment chanteuse tu vas pleurer moi mobala no akoko akufa parce que otika la place au comprend que tu as tout donné otikali no kana eloko te obano yo to banga na biso te obano sa ba témoignage obano sambela no mais otika na eloko te bijou eleki mwana te tu as tout donné. Comment va ta maman? Comment va ton père? Tu as tout donné pour l'amour, pour la pauvreté. Tu as tout donné, tu as tout accepté pour la pauvreté. Wali bon moi hein. Total a koto seka. Mama li ana bana na e. Rifini wana zo kosa yo wana rifini wana ana bana na iti. Yo siko ome maranani. Ome mabana popi. Yo mwa mukebo mana papa mukolo. Esa ko sonidi. Yo mwa mukebo bota mama watu dibala. Omana papa mukolo bula yo chiza. Esa ko sonite. Yo mtu yaka lokwa likala konki. Yo kasi po fanda wana esa amour vrai. To esa posa na beauté. Pour nous lamba ba polo, parce que tu as donné. Parce que maintenant ta au kitisi. Ta et puis au lelati. Au télé so ba lunette, tu pleures ta mère. La sa lunette au sa quand tu na cimetière aussi baka mobali. Donc le mo au réveil yango te o comme kamwa ke komi yango. À l'échange ya nini pour vendre wana, à l'échange ya biloko eza motuya pour na vie na yo. À l'échange ya libumu, à l'échange ya ba créateur na yo en fait. Des vendisio wana. Ozo lia mais et mo bozonga amutu. Je sais que mututu et moi zonga amutu. À l'échange ya biloko valeur. Des vendisio na. Yo kasi batumsu ba proposer bango ngote. Ba proposer ba boya na bango. Ba tevele ba proposer bango ba boya na bango pe. Tarasko mutu azo fanda wana aboti bana mwende basakana na bino mais ana ba parane ti lelo aboti pe bana yo siko pomona ke oza niveau ya batu wana te pomona ke oza niveau na bango te po ba vandi so na kiti na bango wana ba sengyo biloko eza cher po ba biki wana niveau level na bango te mutu ana niveau level wana c'est mama Lion yo siko po ba komi so to fanda wana de basengyo à l'échange ya biloko eza cher pour na yo sans quoi on ngo fanda te yo moko sala examen de conscience okolela plus tard
osimba bana popi olatisa mwana popi bijou okolatisa mwana popi bijou okomatisa mwana popi na voiture mosenzi koma yo okondima basala mwana ya mobali no nzembo yo nano boti ata likala konki te opike mobala ngo sakani no papa mwa ya kizengi ya bolole alamuke mboma ata sela mwana ne nzembo koma yo boye na mwasi olingi mwasi atula mibali bwaka méchant mwasi mutaboya ye mobali mutaboya ye ta mwasi ndaboya ye asenga divorce avant. Mais une femme de caractère, une femme qui se valorise en fait. Moi, c'est un asco na laksa biso atali kanguni na TVD. Mobali mo boka boy na mwasi utinda ka kamera no sokoko aya ko finga mwasi na TV. Donc oboyani na mwasi a boyo asengi divorce et puis comme utinda kamera no ya ko manquer mwasi no ba respect ex-femme no ba respect na télé. Asa la guerre na mwasi te au bimi selon mutu moko vino e baby. Au bimi selon mutu moko vino e calé. Pendant zana tu dors pas quand tu dors ta la mutu la no bite yete au mérité te malka pesi tout mais tala ka so boyani mutu azala ba palpite mingi nde mutu atikala na bolingo makasi. Mettez-moi de j'aime s'il vous plaît parce que so boyani na mutu jamais rochaka ba ubaka ke ba mbokela ba stati nga ba jana na sala ngoti. On se sépare. On voit que le jeton na statut T. Donc, on m'a camouflé na Facebook na T. On voit que le jeton na TikTok T. Donc, on sait que tu n'existes pas. Quand ça nous m'a dit, nga son na boyani na yo, je te dis, ata yo mtu za petit frère à Jésus. Donc, tanga kombonote. Non, tu le jeton T. Non, la so pena que tu n'existes plus. Après Nathalie siko moto na zana ye valeur no tout et que kuna mais no yo lobo na télé ti pona sa na peso makambo yo patron yo boss yo patron osomela nga parcelle pela nga voiture lo kwa trezege mucha à l'époque yo nani yo bois que la moi si ba jeton moi ça qui pas côté na moi ça mobali na bimi immature mobali to ça le plus intelligent c'est que ça malin taka muta yembela famille na bango nzembo ayembela petite sœur nzembo o sala sonie petite sœur muto moi garde ba secret familial te fois on le bon na télé muto na secret familial te tout de lui fois on le bon na TV mais c'est moi tout mboli ayembela leki nzembo bon ezanga pa yembela mwana na ye olinga mutu te okoma bimisa bana misu lelo o la bon que l'amour d'un père toi lelo yo comprendre que ça na bana on peut malheureusement bilongi mabe mutaleki la superstar Didi na kitoko azadi étoile babota mwanango la superstar anyataka tapis rouge camarade ya ba Rihanna et tout do yo kutu zéro malgré carrière tout ça na vie moi na leki na tapis rouge leki na répertoire ba numéro au komati ta légende asuki lotoko o légende mboka ba légende za ba fali yo suki légende lotoko ba légende ba Weranson yo kasi mibali basala ba bêtise te mibali basala pe bêtise non pour mibali batonda te mais un homme attend sa bêtise il faut respecter you so yindi fa wangana ba musicien tout ya Congo wana basala ba bêtise ba wangana ka ate yindi mama no jusqu'au bololé oponi carrière na place à foyer pour aussi là aussi dans des étoiles jusqu'au ya mutu moko boye beaucoup finga na bana no moko tozo mono le plus intelligent le plus zoba ya ba tout ya mission tout ya Congo c'est toi ouais ranson na moi c'est tilelo yo côté foyer aux 8 côté foyer 0 éducation 0 quand tu dis que non l'éducation mais c'est toi le number 1 de éduquer banati ou éduquer bon qui to côté yo mo mbumali boto kasi ko bota mbumamanga yo mbumali boto botika mbumali boto ti yo le plus malin oboti la plus maline
azwi comportement no mpo la mama est douce tala etula oyo abotaka te likaye bo bakausa kofingaka bana mbanda mbona aza koutilize yo oyoka banzembo bayembela moninga so cette chanson okangela bana kanda banda bana baboya kosela mama likita bosela mama likita alembeseke bana babona bango alokangela bango kanda me baboyi baza libre oboya tate ki osala babétise batala tu sois avec des copines de ta fille après bato babetelo maboko tate ki yo kasi oza le plus malin mutu mabe bino boyebi ete mpo bovai na ye te boyebi ete na bafani nde basekisanga boyebi ete bofani ata 3 mois so bokoka ye mutu babulela bato alukela bato ka baproblème asambisaka bato nga akanga foto na fali na posta na page na nga 1 minute azwi aserve yango atindela yango camarade na patron camarade nazongisela nga na telefone sikoyebisanga moto abongolaki akalkula bato te edi diora asalaka kwa na ye ayaka ofinga na bacommentaire pourquoi ye moto atindaka ye te etikalika basala émission place nene oboma chanteuse na tension ekomba oyo kombo lopango kombo makasi nzete oyo jaele banda papa na ye poto akimi nakima ndeti nani yosomanga na banga ex nakime ye moyebi ke nga bajene akosalisa te na okima ye aza nani bajene osesa wa ngai osesa wa nga bino boyebi nga te mobali nyonso soki osala mabe ifasi yango ya obatama so mbala komosala mabe na miso ya bato aomanke yo barespect il faut quitter les lieux ekomba volontaire likola pasi tu acceptes tout ekomba volontairement so mobala komosala bêtise nese bino te tovivaka so mobala komosala bêtise na miso ya bato en tout cas kobukana te pesa ye na opunition za mosika nga mpena za mosika oza bamanquement de respect okomai kosala kopesa babizou mobali mobo sans esprit asimba ne bafeste ya badanseuse apesaki shinjora bizou na monoko dobulu noti okata 20 jours na age wana bule na oti lelo siko mwasi na osupporte mobali moboye apesaka ne babizou na batele asimba ne bafeste ya badanseuse mobali moboye sans impact mobali moboye badanseuse bafundaka ye akushana n'importe qui na bana malala na bana banguba mobali moboye nayebi te yango osila mpenza yango koma okosa bato force bana 17 te wana force abeba 3 ans wana force abeba 3 ans 17 awa bolokuta bo yo ekomba yo konte bajour osa témoignage toza oka mama shagi tozelo welcome osa témoignage bo mokolo au niveau na oseko na église yango okesela témoignage na kofinga église yango bon on passe à biso ya match ya nalobi eke kitoko makasi match ya kitoko nalingi bino mingi réalité bobosala te somba cd warrior somba cd et puis achetez vos billets na DRN netikali tosisa babillets troisièmement biso tout na mois d'août papa obeta double stade de martyr 2025 tobeta stade de France et puis nous le 26 fali poupa na Brazzaville le 27 concert privé na Point Noir ya ba boss compagnie mo munene bomundi kake fali poupa fa betela bango ouais et puis les 30 fali poupa obeta concert na Radisson Hotel à Brazzaville table 2 millions de francs CFA
Donc c'est que la concert VIP, concert à patron, concert à riche dans table 2 millions de francs CFA. Voilà. Faut être fallu pour faire ça. Le seul, l'unique, c'est fallu pour pas. D'accord? Bon, attends, Yesu de nan, de mbanda kasali tout, des niveaux n'édi. Niveau t'es. Oh, virginité. Virginie Mukolo. Ça m'a beaucoup comme lemba. Faut l'été bailler longi. Et longi c'est chakou. T'es longi ma belle lesbienne à dans l'inganga. Virginie, tu n'as pas embrassé nga. Maman m'a embrassé nga ba cité. Virginie à dans l'inganga vient faire un câlin. T'as zolo ma belle. Yo. Ouais, faut que l'inganga ba si. On a lula nga so moningo. So moningo je t'ai besoin de bien filer. Viens faire un câlin. Yo. Ali boma. T'as la bilanga salité oh. Moi je suis pas avec des filles, hein. Moi je suis avec des garçons. Je suis pas avec des filles. Moi c'est des garçons ou rien. Virginie moi c'est à Kala. Abandana so na antenne. Akibana TKM kutu soke kufa soke kuma babana TKM masuka na antenne a tilelo asabe Michel Dimanche ata elamba mo chemise toboka. Mais pas Virginie pour la chance ça me validé hein. Là tu chance à vivre Virginie. Sauf faire mes mots pour te ça rapprocher elle chauffe aller le magie pour tout. En passant on a fait des chances de Virginie l'équipe la chance on a fait de grâce. Takanga uta la baisse na boti jomo ba nga cha point na vie nga yo j'ai le show na nebi poete nebi ka virgule ba mo pa fala be manga poto oh là là fille de grâce est-ce que ba cha point na ba so ka ba virgule mon tout mo do virgule et puis na pesa ba tout cas la peur dans so ennemis na lobi so teti li wana tanga ma mo te na talo te na bloqué partout. Mais au moins l'ennemi a vendu l'exi pendant 6 mois atteint comme nous. Moi quand ni. Ça manque en matière ou bien comment manque yani au moins ça na tout est qu'à bord du fio sous ça mon tema. J'ai là comme sous na poto. J'ai l'eau soupe mais na ba fali, j'ai l'eau da fingeka. Bébé. Na personne de réponse. Ngani marabout, ça la force au Seigneur ma benazon sur réponse. Son a bêti au cara, sache-le bien qu'il n'a couture na carnet rouge. On place aux a. Yo place aux a on va dans archive. Na ta la roti, ala la repoussé. Ala la repoussé. Na lobi c'est limité. Bena ngande ni betanga cara. Na bimana puku na pese na ndinzi o za matière na ko lobate. On a le moutoba. La belle Scarlett. Tipsa Borit Manzumba. Balobarade. Oh chaud. Ta vie mouto ça sera baisse. Aux yeux baisse moro boye. Après aux zongi. Chose à fille de grâce. Aux yeux baisse. Après aux zongi. Nathalie Lukungu. Mais si on mouto moi il a remplacé. Pour une place n'a pas de belé ba enfiango. Mouto moi bon moi abimi kanya la perle je te cherche. Joël Pemba. Émilie Chou, parce que lui, ça là, tout le monde, aux journalistes, mais au lieu de remplacer nos Rachel Chou, non, fais-toi toi-même. Au lieu n'exister, au lieu n'a zalaté, au lieu à l'aise. Oh, yo za na place nous, parce qu'on a besoin batabou. Au lieu n'exister, pour y a salabou, pour y a régner, faut qu'on a zalaté, mais non. Fanny Mbombo, Nina Maba. Maestro ya Lolo, Edith de Sainte-Rite, Madame Moteba, Joël Pemba Bongo. Vous comprenez? Ce qu'on a battu, c'est point. Il y a facile, il y a pas de cas sur Internet, il y a au moment où tu as la machine. Oh, j'ai les choses, il y a moi en Afrique du Sud à 7h du matin. Yo koli libanda. Yo so vi bes ozonga no kaka. Lik Mayumba, ok. So yo bosana, so mono na bes mo boy. Yo fota la mibale olinga. Ponga papa mo na ngalinga kasoko yende l'unité de mesure à vie danga. Iyo. Na change page. Au moins le monsieur ça ne force jamais. Si ça va pas, netinga la vie à lelo na force à ti.
Si ça ne tient pas, je tourne la page. Tu pars, je reste. Parce que na mwasi ndumba ana mobile mobile bake wana mwasi nanga. Sikoyo ndeni mutu normal okezanga mobile bake wana mwasi nanga. Mutu tout na vient na catégorie mobile olingi. Soko to tout aba bordu mais mona patron lingo, patron. O mukile ko ndima te. Akuti pe biya epoto bi patron combo olingo. Mais tu es mal à la tête à la télé. Merci bébé. Oh, les choses ça va. Tu peux pas laisser. Oh là là. Mais t'es mignonne, t'es bien. En dehors à télé, mais ça va. Tu peux pas laisser. Parce que yo kezanga mobile mobile. Ok landa bulungo mobile tam so nga cha point na vie. Hey yo. Yo changa point na vie. Yo nzambe na nga. Yo salanga. Yo talinga na TV. Na talo na TV. Soto linga bino ezaka pona bolingo. Hormis ça. Soto bito ça mo boulou. C'est que faut ça mo boulou. Dafa la lingo kumisa nzambe. Po ba ningo baza simano. O ba lekio. O ba la danger o baza combo oyo te mate. Elodie Kate. Vous comprenez? Donc na camaraderie so esimbi te to kabwana. Na amour so esimbi te to kabwana. Na nyonso to kabwana. So nga. Natanga kombono. Oni boma nga. Alama de papa. Donc on savait mission là. Bon tu on savait mission. Ba bike pour pas talama il faut miniature à Jaël. Pour pas talama so ba koi baisse faut tout à Jaël. Parce que nga ce qu'on a comprendre quand on a qui malay muto ba muta toucher nga pona yo répondre. Ozwa réponse te. La côte ça va jouer na monde akakipa. Okozwa réponse te olela. Au final né le kutane solo nako ya ko peso réponse te. Tu dois souffrir avec ça. Moyate no yati. Ave, ngama doki sa donc ça papa yenga mutu papa yenga doki. Papa yenga linga bote nda moni nga subu. Il va pas dormir. Oh là là, Lydie Apokini, je vous aime. Na matina na lengi bino mingi. Na kila pe mamukie et puis na obima. Donc il faut voir moi monter de la taxi. Na obima, je veux voir ma soeur. Après coucou, tu es trop belle, mais l'envie s'attaque. Oh, merci, Dijon. Ça dit le cynique. Capello centré. Wow. Merci, je vous aime. Non, Bima, je vais voir ma soeur et puis on va aller manger quelque part. Hey, Jimmy Bosseng, tu me manques, hein? Le porte-monnaie magique. Jimmy na manqué nanda kuna di posa kini makela nda kuna se manqué ngai to nzo swana ngala lo baki biloko la ngai na congélateur uta simba te oza kasta ba boy lo kolia ba desute pondu na ngai posa ndako okanga kolia pondu lundi ti dimanche pondu na ngai na congélateur un jour aller là mais yo tikaki tikaki te nabombaki ako ngasa nabombi ata mukuu wa likayabu kosimba no te eza piège ozobimina neno kizwa katra jaloux non Vero Mondo na Luanda je t'aime noki posa pa biso Marlène pour ça pas biso tout bon ça les lots Amanda c'est dans la maki elle dans la chambre Dresse qui est semblé XL mi balete la congélateur za pi makasi et puis semblé nga koka munene wana Amanda c'est dans la maki c'est dans la lipana o ekauka ya babulajana bakoni yo la croche mama vokaleki bona musenga te poni mama vokaleki te to sito sombela ki yo makelele après tant que les bilamba repassé habiter le partage maman la scolaire que bilamba na repassé donc on a la véranda tiens la chambre limbi no bi bulumbi ngai
Bino bola mani fumba te, boso mbelangange, na lali. Putu mblali kebwe. Posakine. Kwa batanti nanga, bakontolanga tina matoi. Mama, liso lito ye munene, batanti nanga tai. Liso lito ye munene, pusa na nata. Wama gobe, kasali ngolata baserso mingi. Te posakine. Posakine. Je t'aime Emmanuel Héros. Emmanuel Posakini, Steve Wamba. Laina Sukola. Donc tout bazos été pardon qu'il est légui. Parce que ma frère nanga so batika bieli kola misa. Liloli, ya to le biso ensemble. Pour te bi kende to le to tonga to seka. Wa ba tuno ndeni mobile na beta kiwe abete ngati. Boli se vi milani na teta naki. Mon frère nanga bomba kinga le sabiro. Yo ba beta kiwe ti. Ah, boufi pardon. Wale gola ba beta ke makasi bomete akote butu makasi bomba ke lala ba beta ki otombola suki to mona besinga te yebisa jour to kozwa yebiso ba frère na yo to ko beta waka boba nano bobwenya bozonga ni susu yo kufa boya garçon na bokutika la bilote tena linya so tena lobisa tena bo zala ki na wa chauffeur na yive songi soka ba frère na ba sonde bokende ya pelo biteke na bon marché bazongani weso na rapport à terre eki posa ba frère nanga batumbola nga tanga ba ilanga ba nguba frère nanga bofela nga ba nguba la butu na somi nguba mungwa banikelo basket non ki posa kid ya Jimmy me manque Taji, pesa $5 na chono crédit. Maman, comment c'est à $5 au quoi? Non piaka. Non $5 de crédit. Au défa, pesa nganani. T'es qui n'est fait. Qui est partout. Qui est partout, pardon. T'es, va t'inquiète bagati. Où m'kolongo pe. Elle a quitté l'aéroport. Destination donc bana bilanga pondu ya Congo. Magobe atenga poisson na kati. Peut-être kalingeli nga mingwele. Na zongi sku bébé na ndako. Marlel, wala zongi bébé na ndako. Olali. Ambiance zo makinga potobori. Ya solo Steve. So ngo bunga maka obima. Yo le verbe kabwani le mo bobili yati. Pardon bobili moi qui n'est kelenge. Oh là là. T'es bobili moi qui n'est leki. T'es où? Je suis à la maison. Après ça je vais te prendre. Ou bien non coco ma c'est te non parquer na boulevard so comme na quitter mon magasin. Le petit chauffeur m'a poussé parce que moi je suis fatiguée. Là tout à no boudé non je viens pas. Viens s'il te plaît, j'ai à te parler, je viens pas. Viens. Où est-ce qu'on quitte là? On est dans 4x4 rébêtes. Au côté. Ça va? Non. Je t'ai manqué? Non. Mais toi, tu m'as manqué. T'es voulu manquer les qui? Manquer les qui? Jaja d'amour. T'es fâché contre moi? Jaja d'amour. Vous n'avez pas me pousser, je t'aime. Ou bien qu'il y a un somme le mot, ben, mon qui ont dit. On peut sombong. Papa bonde là. On peut sombong. Nous n'avons sombelo. T'es qui dit qui ne leki. Ba bête que la bouton de ton bayo talo. Ma pas parquer na venir ta parquer les colo viens je te vois au mati ça va. Je voulais juste te demander pardon et puis prends ça. Merci. T'es fâché? Montre-moi. Vimbi. Oh je te fais du mal. Désolée hein. Comme c'est dans la souka. Bébé tika. Là qui n'a pas ça kin. Pour un père zou les kaka. Père tia ba père elle tika une semaine. Na ya poto. Père tia na prise ni faire na prise. Et ça sens. Et ça sens. C'est please na ling na yo ati.
Incompréhension que père a tel à faire la pause. Si tu parles encore, je t'ai brûlé. Hein? L'autre qui dit que moi, une semaine, maman, pote, ça. T'as mon toit, il a brûlé, il a dit que moi, il m'a dit que ça, c'est quoi ça? Moi, il m'a dit que ça, c'est quoi ça? Papa, attends la zika qui est ta chemise dans ma avion. D'ailleurs, tu te soigner la poteau. T'as la niveau père, regarde ça, mon lit, mon tigre à la ça. Eh? Après, ça me notait, poteau n'a qui, mon qui, les qui. Poteau, c'est beau, beau, solo là, beau, ça va mais, eh, y'a qui, yo, beau argent. On est dans toute la boîte. Faut que moi, sans été. Bon, la place est belle romantique. Non, il est qui. Et puis, qui va bolingo sincère, hein? Qui va vraiment sincère. Est-ce que zano kanikanda olingo yeba est-ce que nanya benga kete est-ce que lobi to beba na te pour vous faire un slogan que bolinga pote umela kate bolinga pote fos kangote parce que ota ke lobi no tuta nanani lobi za nanani lobi kuna na ngwa samba na nga pour ba ngima ba foko jo o ga merde d'ailleurs là tanga on me là que nous sommes stress bientôt non eh bon pourquoi vous stressez à tes aides please mbala trisha Micheline Idouma, nga soko stressé nga. Dis-toi papa, je vais vous compter dans Misapi. Ok. Ok. Na pe magitoro. Aïni bino. Pauvette Nicolas, aïni bino. Mon maman chérie, maman nana bodouga la surnaturelle. Mete me dit badiata kanga masolo. Je t'aime, tu me manques. Ok, pour ça, non, je l'ai, ya. Oui, on s'est bon poste, non, ça la maman, maman, ni que le cœur, je t'aime. Je t'aime. Mon grand frère, depuis Kinshasa, José Bossang, le pasteur. Comment il faut la tine d'adim, nanga, et à José. Avant, on peut, ouais, pasteur, c'est pas dim. Bon, je vous aime. Je dois monter. Après, Obima. Ok, pas sûr, maman, ma coffre, ah, quand Obima, vous Obima, tu es stressé. Après, je veux voir votre papa. Votre papa, il est noir. Papa, il est pauvre. Votre papa, bye.